za ko insister likambo oyo biso ba jeune ya tata Simon Kimbangu ngomba ya tata Simon Kimbangu dokota kana makamuté ndenge balobaka na lingala ke kuna tozokende ekoyinda ntango nzambe akotombaka kosilika po tozobebisa programme na ye makasi me periode kolo Yesu alobelaka yango oyo periode tata Kimbangu alobaki yango oyo ntango mpe bapapa baza kolona biso periode yango oyo signe de temps ntango ekokani luka nzambe na yo te biso lukuta te biso songi te biso makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali ke ezopesa kanda na tata nzambe. Tata nzambe azali prêt ndenge balobaka likolo se ekoleka. Est-ce que liloba na yo na ye ekoleka be ekoleka te ekino ekosalama mipepe ekobanda jeteki soki ozali awa naza koloba bino bobima mopepe bandi biso tolobi RDC to bongama bamba te kanda ya nzambe ekomi pele kambo tata nzambe eza koluka likambo kambo moko ekosalama banda mokili esalama nano emonana te me mikolo ezali kopusana kanda ya nzambe ekomi pene tomelengela mutu na mutu azwa na position oyo ya kobikisa molimo na ye zali pamba te tozali kotonga Yerusalemi batata batikaki biso Yerusalemi yango wana pamba te makambo eza kokende na ndenge ya mabe Congo Brazza Congo Angola totikala nsima te oyo eza kolobama mokolo na mikolo kanda ya nzambe ekomi pene tosalela ndenge tata nzambe alingi tomisalela te oyo ya biso moko ekomema biso na mpasi po deja sine ezali komonana ya mabe surtout na RDC oza kolinga koyoka te peut-être kobandela epa na biso na RDC mpona nini nzambe nde akitaki kati na biso ata balobi tozosambela moto tosalelaka moto kasi yo kolanda wana te landa obikisa molimo na yo